kolanda liteya ya ndeko Wald Frank epesami mokolo na yenga to dimanche le 03 janvier 2021. Kotanga mito ya makomi mibale na Isaïe chapitre 2 verset 2 à 3 pe na Jacob to Jacques chapitre 5 verset 7 à 8. Na Isaïe chapitre 2 verset 2 à 3 ekomami boye te ekokoma na tango na suka ke ndaku na nkolo ekotongama likolo na ngomba oyo eleki molai pe ekoleka bangomba nyonso pe mokili mobimba bakokende mbangu batulukutu ya bato bakokende ebele pe bakoloba ete tokende pe tokumata na ngomba na Yawe kuna na ndako na Nzambe na Yakobo na tina ete akoka kolakisa biso banzela na ye pe tokoka kotambola na ndenge ye azali kosepela pona ete kowuta na Siona ekobima mobeko pe na Yerusaleme liloba na Nzambe. Na Yakobo to Jacques chapitre 5 verset 7 à 8 ekomami ete bozala vraiment na mitema milai bandeko ti na mokolo na nkolo tala ete moto oyo azali kolona to azali kosala bilanga azali kozela vraiment na koumelaka mbuma na ye na mabele kozalaka motema mulai ti ntango akozwa mbula na liboso pe mbula na suka bino pe lokola bozala na motema mulai bokoka koyika mpiko pona ete boyei na Yesu Kristo ekomi pembeni wana vraiment na ndenge na bondeko pe na bolingo nyonso na sepeli na pesa mbote na bino nyonso pe souhaite bino mapamboli mingi na nkolo tozali na mbula oyo ewuti koleka pe na mbula oyo tokoti pe tomoni ete mbula oyo eleki ememeli biso makambo pe oyo ezali koya tozali vraiment pe na confiance na Nzambe ke na ane oyo ya 2021 ye akofungola malilisi na likolo pe akopambola pe akokabola bapamboli na ye na libota ne mobimba. Topesi mabota nyonso mbote pe bambote ebele baye nyonso bakomelaki biso pe tozali kozongisela bango matondi nyonso koutaka na feti na Noël tiko komaka na feto ya suka ya mbula tolandaki kouta na mokili mobimba surtout kotala ete bandeko oyo bazali kati na musala na Nzambe batindelaki biso makomi pe mingi babengaki biso pona kosuete biso mapamboli pe kopesa biso mbote na mutema na bango mobimba pe koutaka na mabota nyonso na minoko nyonso na bamboka nyonso biso tozali vraiment na reconnaissance mingi epai na Nkolo pona ete ye asali ete na ntango oyo ya pasi to ya confinement liloba na Nzambe ekoka koteyama ata ndenge wana pe yango ekoka koyokama na bato nyonso pe ekoka kondimama tala ete kowuta au moins 55 ans liloba na Nkolo na mokili mobimba yango epesami na nzela ya mabota nyonso ya minoko nyonso pe na ba region nyonso pe sikoyo tozali na possibilité na nzela na ya internet na kokoka kosala nini koteya ete bato nyonso tu bakoka kolanda
yango ezali eloko moko malamu. Soki Paul na tangu na ye kuna ya Efese pe ateyaki na mboka wana, ba oyo bazalaki na Korinte bakokaki koyoka yango te, bakoyoka liteya na yango te. Soki totaleli ndeko Branham azali koteya kuna na mboka na Jeffersonville, mutu moko te oyo azali na Allemagne na tangu wana, to na France, to na Hollande, to na Angleterre, akokaki koyoka liteya wana. Kasi sasa hivi nazali koloba yango ke mokili mobimba na nzela ya internet ekoki koyoka biso. Pe yango ebungaki ete na banda nanu ko rétablir contact, ngai moko natambola na bamboka nyonso, na teyi nazwi ba relation pone ete sasa ipi ezala mutu ye moko to lingomba na bango to masanga epai nini bazali kosangana na kati na kombo na kolo to na ba réunion oyo nyonso ya mabondeli, tukoki koloba nini? Onkolo yo nde oyebi nzela, yo nde oyebi ntango na yo, yo nde oyebi mwangu na yo, pe ozali koprepare makambo na yo nyonso malamu. Nkolo ye vraiment azwi soin na oyo etali liloba na ye na elaka na ntango oyo. Mosakoli na ntango ye amemaki sango oyo nkolo apesaki ye, pe na nzela na ngolo na Nzambe mokili mobimba ekoki koyoka na yango, koyoka liloba oyo na ndenge tozali kopanza yango sasa ipi. Sasa ipi tozali na makoki ya koyoka mateya ya ndeko na biso Branham oyo epesamaki na 1960, pe mateya biso moko toteyi depuis 1980. Tozali na makoki na nzela ya internet ya kopanza yango pe ya koteya yango na mokili mobimba kotalelaka oyo Nzambe asali na ntango na biso. Et surtout kopesa yango na bandeko na biso oyo bazali bateyi to kati na musala na Nzambe kouta na mokili mobimba. Kotalelaka liloba oyo toteyi na totangi na mutu ya kokota na biso, c'est-à-dire na Esaïe chapitre 2, tika ete yango ekomela bino nyonso, ekomela bino pone ete yango ezali na mutu ya munene. Pe awa biso tukokota na katikati na muzindo na yango te. Toyebi ke nkolo ayebi liloba na ye koutaka na ya Ancien pe Nouveau Testament. Ye alobaki deja na avance to asakolaki oyo nini ekoki kokomela biso. Pe totangaki ete na ntango na suka wana vraiment na tokomi na suka, nkolo akokita na ndako na ye pe yango ekotongama kuna na ngomba lokola yango ekomami na mukanda Esaïe 2. Ete mabota nyonso babanda kokende, mangomba bamboka nyonso babanda kokima mbangu, bakokende mingi mpona kokende kotala ndako na nkolo. Pe soki toyebi ete oyo nyonso ekoleka po ntango tokoyeba oyo ekoleka liboso mabota nyonso bakotelemela mboka oyo na Israel. Pe ye moko nkolo akodeside na ndenge nini bitumba wana ekozala. C'est-à-dire pendant 7 ans tokokunda bibembe lokola yango ekomami na mukanda na Israel na Ezekiel. Pe sima na ba evenema wana nyonso, c'est-à-dire tango na Israel ekomonisama
Pe yango toyebi te depuis 1948 toza déjà na mboka oyo na Israël yango ekomaki nation. Bango bazongi na mabele na bango na elaka ebongi te bango bazala kuna na tina ete Nzambe akwa komimonisa katikati na bango. Pona ngai liloba wana ezali na signification moko munene pona biso lingomba na Nzambe. Pe awe ekomami ete ye moko Nzambe akolakisa mabota banzela na ye. Kolakisa bikolo ndenge nini bakoki kotambola. Lokola ekomami ete koutaka na mboka na Jerusalem kuna nde liloba na Nzambe ekobima. Pe koutaka na montagne de Siona lilakisami ekobima. Oyo l'ordre divin to ndenge ya kolandana ya kala yango ekomonisama lisusu. Eloko nini tozali komona sasa ipi na tangu kotalelaka na mbula eleki. Soki tozwi depuis 2000 ans sima na biso. Oyo mokolo na Pentecôte kuna na Yerusalem ezalaki esika nini oyo Nzambe ye aponaki. Kouta 2000 ans ye abandaki kotonga to atiaki moboko na lingomba ya ebandeli kuna na mboka na Yerusalem. Kuna nde lingomba ebandaki mokolo oyo molimo na Nzambe esopanaki. Na nzela ya experience wana ke lingomba yango etongamaki. Pe liloba na Nzambe epesamaki. Liloba oyo directement ezalaki kouta inspiré pe na kolanda na molimo santu ebandaki na mboka na Yerusalem. Pe Petelo oyo azalaki moto oyo atondisamaki na molimo santu akokaki koyebisa bango nyonso ete lokola ndenge alobaki yango na ebandeli bokoka kobongola mitema pe bozongela Nzambe oyo na bomoi pe moko na bino azwa libatisi na kombo na Nkolo na biso Yesu Kristo pona bolimbisi na masumu na bino pe bokoka kokonfirme experience ya kolimbisa masumu na bino na nzela ya kondima koutaka na makila oyo esopanaki kuna na Golgota na koyokanaka na sika pona lisiko na biso. Kati na nzela na baptême na mai tozali kozwa bolimbisi te. Kasi bolimbisi yango ezali kouta na nzela na makila oyo esopanaki na ekulusu. Bolimbisi tozali ko expérimenter yango personnellement moko na moko azali koyeba ete Nzambe alimbisi ngai. Tangu yo oyambi ye pe ondimi mosala nini oyo makila na ye esalaki. Pe yango etatolami na kati na témoignage oyo ete yo nde oye kozwa libatisi na nsima. Pe oyo nyonso etikali bilaka tokozwa yango. Mais sasa ifi na suka na tango tomoni ete kuna na Esaïe chapitre 2 nini ekoleka na mboka na Israël koutaka na montagne na Siona epai nini ndako na Nkolo ekozala. Kasi makambo oyo nyonso ekosalama wana biso tosi tokei Nzambe azwi biso pe toke na lola. Kasi mutuna munene ezali ete eloko nini ekoleka avant biso tokene na lola, c'est-à-dire avant l'enlèvement. Sasa ipi ebongi ete bateya nyonso bakoka kozonga katikati na bango moko bakanisa oyo elekaki mokolo na Pentecôte
mukolo oyo nzambe atiaki moboko na lingomba. Bakanisa nini eteyamaki pe nini ezalaki kosalama pe bayamba yango na mitema na bango. Pe yango ekoka koteyama na kati na mangomba nyonso. Biso toyebi ete oyo etali christianisme ezali à peu près na 349 350 mangomba oyo babengani Kristo bazali kosambela ndenge balingi. Bango nyonso bazali kotalelaka obe nzambe, kotangaka kombo na Kristo pe kosimbaka Bible. Kasi moko na bango te azali koteya liloba na nzambe lokola yango ebimaki na mokolo na mboka na Yerusalem. Bandeko na ngai mibali mpe basi, bandingami na ngai, ngai nazali katikati na motema na ngai, nazali koloba oyo ezali solo, oyo ezali pole kouta depuis 2000 ans. Yango deja esilaki kokisama na lingomba na Nouveau Testament. Biso tokoki kotika yango sima na biso te. Pe tokoki koloba ete epai na nzambe nyonso ekomami ezali na tina, pe nzambe apesaki yango na tina ya koinstruire biso. Pe yango ezali kokokana na kati na volonté parfaite na nzambe na makanisi na ye. Nzambe ye moko nde aordonaki mosakoli, abengaki bantoma na ye, pe moko na moko azwaki mosala. Pe sasa ipi tozali kozonga na ndenge ezalaki na ebandeli. Pe nazali koyebisa bino lisusu sekouta na Yerusalem nde tokozwa lilakisi koutaka na ngomba na Siona epai nini ndako na nkolo ekozala pe mokili mobimba bakoya mpona koyoka liloba na nzambe. Kotalelaka tike oyo bato bazali koteya koutaka na ville na Nice to na Chalcédoine to Polycarpe ateyaki to Irénéos to Athanas to Arius. Bao nyonso babengi bango bakonzi na mangomba bateyi ti komonaka ete lingomba na leta ye kobima koutaka na Empire Romain. Tomoni ete Daniel amonaki yango ndenge nini les 4 empires elandamaki moko likolo na moko mususu. Ebandaki na Empire babylonien, na Empire ya Bamedes na Baperse, na Empire grec, et depuis 63 avant Christ pete komona oyo Empire ya suka ye kobima to Empire Romain. Pe Paul ye abotamaki na tango na ba Romain. Pe na tango wana soki yo botami na mboka na tango na bango na bokonzi na bango yo ozali komérité ozala citoyen romain. Pe ye andimamaki lokola oyo azalaki citoyen romain. Kasi nini na koyi koloba pe nzamba tche kati nanga atanke oyo azali mondimi ya solo pe oyo azali ko respecte pe kolanda eloba na nzambe. Biso to sosoli ete nini ezali koleka pe nazali kozongela yango lisusu mpona la dernière fois. Ebongi na biso tokoka kozongela mateya oyo epesamaki na Jérusalem. Mateya oyo Pierre
Jacques, Jean, Paul, bango bateyaki. Kotalelaka mukanda ya Galate chapitre 2. Paul, sima ya 14 ans ya ministère na ye, na bandeko na ye mibale, bango bazongaki na mboka na Jérusalem. Pour kokende ko comparer soki mateya oyo bazali koteya ekokani na oyo bantoma bazalaki koteya. E ngai nazali ko inviter bino lelo. Pe nazali koloba na kombo na Yesu Kristo. Na bandeko nyonso bazali koteya liloba na Nzambe. O bazali kati na liloba na musala na Nzambe. Nazali kosenga bino na ngai moko na elongo. Tokoka kozonga na mboka na Yerusalem na nzela ya molimo na biso. Tokoka kozonga na molimo oyo ezalaki na tango na Jerusalem. Pe nazali koyebisa bandeko nyonso basali na Nzambe nyonso na mokili. E bengameli biso tonkola azali kosenga biso te tokoka kozongela mateya oyo ya Yerusalem. Yango nde ezali mateya oyo ya liboko, mateya ya ebandeli. Bandeko nanga balingami mibali pe basi. Lolenge moko Nzambe anosaki yango na Ancien Testament. Ye moko akokokisa maso oyo alakaki. Ezalaki kati na mukanda ya Genèse chapitre 22. Nzambe apesaki ordre na prophète na ye Abraham akende ko sacrifier mwana na ye Isaac kuna na ngomba. Pe nani oyo akena mukanda na chronique pe akoyi kokatala ete Salomo kaka na esika wana Nzambe alobaki ete basacrifier Isaac, ye atongaki temple na ye epai nini Abraham apesaki mbeka, fala apesa mbeka na Isaac. Pe na esika moko wana kaka kuna na ngomba na Morija, yango nde ekomaki ndako na Nzambe. Omoni ete Nzambe apreparaki makambo nyonso tu wuta ebandeli. Pe aponaki deja esika wana kati na makanisi na ye mbe. Pe sasa epi liboso ete Nzambe akoka kovisite Israel. Pe tozali kotala ete kouta deja na lisakolio epesami il y a 500 ans. Ete na tango na suka ndako na Nzambe ekozala ekotongama kuna na ngomba oyo Nzambe aponaki to ngomba na Morija. Pe kuna nde Nzambe adesidaki moboko ya makambo nyonso to fondement nyonso tu ezala kouta partie ya wana. Tikete nayebisa bino na bolingo nyonso. Nani ayebi te ke ngai ndeko Ewald Frank nazalaki missionnaire. Et presque un demi-siècle maintenant, natamboli au moins na 167 pays oyo ngai na visité. Pe na mabota wana nyonso ngai na teyi loba na Nzambe. Kotalaka na Arabie Saoudite, na komaki ti na Liban, na Caire, pe bisika nyonso lelo na bolingo na Nzambe. Avec précision. Ponete Athanas, Tona Rominus, to Mahomet, oyo kolo ya lingomba moko songolo alobaki. Yango ezali oyo euti na Jerusalem te. Yango nde ezali ya ebandeli te. C'est vrai na ebandeli bango nyonso tu. Soko tangi makomi na bango, misala na bango landi bazalaki na bonne intention. Mais kati na yango nyonso eloko moko ezalaki te.
Na année 1983, ezalaki tango moko un peu particulier tango nakomaki na ville ya Caire kuna na Égypte. Pe ngai natangaki au moins 140 chapitres ya sura. Bandeko na ngai balingami. Okomona ete bango nyonso tu bazalaki na makanisi ya malamu. Na makambo nyonso bakomaki na ndenge bato mpona kosalela Nzambe. Kasi nazali kosenga bino ebonge na biso nyonso tokoka kozongela mwangu na Nzambe. Ndenge Nzambe ye alakisi nzela na ye moko. Ndenge ye abongisi. Pe tokoka kozongela l'Ancien pe Nouveau Testament. Pe o ezali ko concerner réellement christianisme ya solo. Pe nazali koloba yango lisusu avec insistance. Tozongela makanisi ya batute, mateya na batute, utaki na conseil ya Chalcédoine ou na Nice. Tozongela makambo oyo bato babongisi te kouta na Rome. Tozongela te makambo oyo bato bakanisi kouta na Louvre. To esika nini oyo bato bazali kokanisa makanisi na ndenge na bango. Mais tozonga na Jérusalem. Ezali nde kuna moboko epesamaki. Ezali kuna nde Nzambe alakisaki nzela. Pe ekomami ete kuna na Jérusalem Nzambe nde akolakisa lisusu mabota nyonso banzela na ye. Verset 3 ya Isaïe chapitre 2. Lelo batu nyonso bazali koteya na mangomba na bango ba oyo bakonzi na bango balakisaki bango. Ndenge nini bakoki kotambola, ndenge nini bakoki kosala likambo songolo, ndenge nini bakoki kosambela, ndenge nini bakoki kosala Sainte Seine. Donc moko na moko azali na programme oyo euti na kolo ya lingomba na ye. Kasi yango ezali komema bato na esika nini? Ebongi na biso tozongela Nzambe. Tozongela epai nini Nzambe atiaki moboko na ye. Yango pona lobiko na biso. Wana ntoma Paul akoki koloba ete ngai nateyi bino toli nyonso na Nzambe. Pe soki tozali kokanisa yango tianga nayebisa bino pe nakomela bino to na insiste na maloba na ngai. Kotalaka oyo ezali Nouveau Testament. Eza na 845 fois ba prophétie oyo epesami na Ancien Testament yango ekomami. Yango ezali vraiment puissant. Kotala ete kati na Nouveau Testament kuna nde ba prophétie to masakoli nyonso epesamelaki na avance na nzela ya bantoma yango esalaki nini ekokisamaki. Pe kokokisana yango ezalaki deja elobamaki kala. Koutaka d'abord koyeba ete Nzambe azali nani kati na Yesu Kristo. Koyeba relation nini ezali entre Nzambe na Yesu Kristo. Wana 109 prophéties dans l'Ancien Testament. Wana liboso ete Yesu Kristo aya yango ekokisamaki katikati na Yesu Kristo. Seulement kotalelaka o ezali koemona révélation to emoniseli na Nzambe na nzela oyo ya apesi biso. Pe soki totangi na les dernières 24 heures en relation oyo ekangamaki na kokufa na Yesu Kristo, 24 prophéties Ancien Testament ekokisamaki. Kaka moins de 24 heures yango ekokisamaki. 24 prophéties to lisakoli. Oyo na tango na kala to ezaki omamaki na Ancien Testament.
yango ekokokisama na Nouveau Testament. Pe ezali kotatole te makambo nyonso baprofete balobaki na Ancien Testament yango ekokokisama. Pe ezali témoignage ya solo oyo nyonso bango balaki conseil na Nzambe nyonso yango ekokokisama. Pourquoi pas tokoka kozala reconnaissant na tina na yango o bandeko balingami mibali pe basi pe na tina ete tozali koyeba eloko nini ezali koleka sasa epi katikati na lingomba oyo ezali plus important yango nde nazali korepete ba communauté nyonso mingi bazali kokende na mboka na Israël pe moko na moko alingi te kuna na mboka na elaka wana atonga église na ye ngana komaki kuna na moni ba église anglicane ezali ko exister ba église luthérienne ba église catholique ezali église orthodoxe tukoki kokende lingomba likolo na lingomba kuna na mboka na Israël partout suko koti na mboka ya Israël lingomba mangomba nyonso to ezali moko na moko azali mais bango bazali kondima pe kolakisa ndenge bango moko bazali kosepela même kuna na katikati na mboka même ya elaka na mboka na Nzambe ata moko na mangombo na tangeli azali ko respecter Nzambe te na maloba na ye moko na moko azali na ba credo na ye to malakisi na ndenge na ye o ezali facilité pour na ngana loba na yango au lundi dernier azali kolanda information na nzela ya émission moko songolo epai nini représentant ya Islam na représentant ya Église catholique bazalaki kosala débat kasi bato o mibale bazwi maloba ndenge na ndenge pona kokoka ko se contredire toujours pona o etali Nzambe 3 fois o ya Islam azalaki ko répéter yango pe azwaki 3 révélations différentes na o etali Nzambe kasi mutuna nanga devant Nzambe mo oyoyo bazalaki kosolola sur la Trinité yango ezali ko exister te katikati na Biblia kubanda na se tina likolo Nzambe azali kaka moko kuuta ebandeli tina suka Nzambe mususu azali te toyebe te kuna na ba protestant oyo moyo Trinité eyebani kutu te bango baza koloba ete bato misatu bazali en accord to banzambe misatu bayokani yango pe ezali solo te ete Nzambe bazali misatu te mobeko moko kaka Nzambe ayebisaki bana Israël alobi ete o Israël boyoka kolo Nzambe na bino azali kaka moko pe yo okozala na banzambe mususu te liboso na ye kasi o etikali makanisi ya bato moko na moko azali koloba ndenge mokonzi ya lingomba na ye afondaki apelakisaki ye yango wana bango ba ajouter makambo ebele na o etali révélation ya Nzambe pe tango tozali kotala sasa ipi ata esika moko te na chrétienté oyo bazali kondima lokola likomi elobi kotatolaka ndenge yango ezalaki na ebandeli ata lingomba moko te
kuna na ebandeli ekomami bibliquement na tino etali libatisi, na tino etali elambo, ndenge nini bokoki kosala yango. Kasi moko te azali kosala ndenge Biblia lobi. Na kati na mangomba wana bango nyonso bazali kosambela. Tata na biso ozali olikolo tikete mokano na yo ekokisama. Te bandeko na ngai mibali pe basi. Tukoki suko supporte makambo ya ndenge otie. Nazali kobondela Nzambe. Akoka kosala eloko moko oyo ekobenda misu na bato. Pone te bato bakoka kozongela na Nzambe oyo na solo. Wana tomoni ete totangaki na ndeko na biso frère Bob na Jacques chapitre 5 ete Nzambe akotinda mbula na ebandeli pe na suka. Pe bongi na biso to se préparer na tina oyo ezali na boyei na Yesu Kristo. Ata ndengo wana te oyo ezleki motuya ebongi ete biso tokoka kokota na festin de noces ya mwana na mpate. C'est-à-dire pa inini feti na libala ekozala. Pe kuna baekuke nyonso ekokangama. Pe eloko mususu na ngai na lobo ezali plus important na tango na biso oyo. Pe nga nazali koyebisa bino nazali ko répéter yango mingi na mateya na ngai partout nazali kotambola. Na boyei na Yesu Kristo liboso. Eloko moko vraiment ezalaki eleki makanisi na bato esalemaki. To le surnaturel yango ezalaki lieu esalamaki. Makambo oyo bato bakokai kokanisa te yango ekokisamaki na boyei na liboso na Yesu Kristo. Soki totali Jean oyo azalaki prophète, azalaki kobatisa bato na tango na Yesu Kristo. Ye azalaki un prophète oyo Nzambe alakaki. Na Luc chapitre 16 na verset 16. Ekomami ete mobeko pe lisakoli esukaki na oyo osakoli Jean. Pe nsima na yango bokonzi na Nzambe eteyami. Ye Yohani mobatisi azalaki na bobengani moko oyo Nzambe apesaki ye mpona koprepare libota na Nzambe. Pe ye akokaki koloba na mabota ebele kuna na mbo bazalaki koya na mai na Jourdain epai nini ye azalaki kobatize bango. Ye akokaki koyebisa bango boye ete ngai nazali kobatize bino na mai mpona ete bobongola mitema. Kasi oyo azali koya nsima na ngai ye akobatize bino na nzela na molimo pe na nzela na moto. Pe tomonaki ete mokolo na Pentecôte molimo santu ekitaki pe epanzanaki kati na bango. Ezalaki balolemo na moto epesamalaki na moko ndenge Jean alobaki ye ayaki kobongisa libota moko na tina ete bazwa molimo santu. Wana ezalaki na ebandeli. Kasi bato ebele bazalaki destiné, bazalaki prédestiné bakwa ko expérimenter expérience wana. Soki totangi na Biblia, il y en avait au moins 3000 mokolo na Pentecôte. Pe après yango nyonso misusu babakisamaki ti bakomi 5000. Pe na tango na biso tozali koloba yango avec précision. Pe tozali ko insister wana tozali kotombola mutu te. Tozali koteya mutu te. Ka tozali sincère. Pour nete soki ngai na kozali kosolola o etali Jean-Baptiste bato baza komona yango normal. Mutu moko tazali koloba o me pona nini azali kotanga prophète oyo.
kasi soki natangi kombo ya William Branham bato batomboki mpona nini ye azali kotanga mutu wana. Bandeko balingami mibali pe basi, oyo azali na matoi ya koyoka ayoka, pe oyo azali na misu ya komona ye amona. Na tangu na biso ekokisami oyo batengi balobi la deuxième partie to moboko ya mibali na Malachie chapitre 4 na verset 5. Otalelaka ba Biblia ebele. Jean-Baptiste ye atindamaki mpo nete akoka kozwa mitema ya batata ya Ancien Testament amema bango na mitema na bana. Mais na moboko ya mibale ya Malachie 4:5 na nzela ya musala oyo batindeli ndeko na biso frère Branham oyo azalaki prophète moko Nzambe a promettre biso, Nzambe azali komema mitema na biso bana pe kozongisa biso na kondima ya batata na biso, c'est-à-dire bantoma to ba apôtre. C'est-à-dire koyeba ete Nzambe azali moko, kondima ezali moko, pe libatisi ezali moko. Yango nde ezali liteya oyo ezali le plus important na tango na biso. Pe tokoka koloba clairement que William Branham ye ateyi liloba na Nzambe na tango na biso ndenge eteyamaki wuta l'an 2000 na bantoma to na bapotre na ebandeli ya lingomba ndenge ezalaki. Na tango na biso oyo mutu wana mosakoli wana ye azongisi mateya wana na kati likolo na bachandelier. Ye ateyi kokokama na pole nyonso na ndenge liloba ezali ekomami ebungaki eteyama kobanda na oyo etali boyeba Nzambe pe tozali koremercier nkolo na biso na tina na yango. Toyebi ete koutaka na Ancien Testament, c'est-à-dire bilaka epesamaki, bilaka munene ezalaki ete nkolo na biso akoya pe mwana akobotama. Biso nyonso toyebi makomi wana. Yo ozali mwana na ngai naboti yo lelo. Kotalelaka ba verset o nyonso kobanda na Psaume 2 pe na 2 Samuel chapitre 7 na verset 14. Soki to landi na Psaume 22 pe kotalelaka vraiment na verset 23. Ezala Psaume 89 to Esaïe 7:14 to Esaïe 9:5-6. Ba verset biblique wana nyonso tu ezali kolakisa na avance déjà ndenge nini mwana na Nzambe bongaki abotama. Yango etalamisaki déjà. Ponete tango yango ekokisamaki, Mwange Gabriel ayaki epai na Marie pe ye apesaki elaka ke mwana akobotama pe elaka na Molimo Santu ekoya likolo na yo pe nguya ya Molimo Santu ekolata yo ete mwana oyo akobotama ye akobengama mwana na Nzambe, mwana na oyo aleki likolo. Kasi ekomami ete ye abotamaki te na likolo deja te. Ebomwana ekomamaki te ke ye abotamaki na lola te. Kasi ye abotamaki na Bethlehem. Pe sasa ye biso nzali koyebisa bino te mutu azali koteya lolenge wana te. Bino moko bokoka kotala ezali nini. Soko tangi na 1 Jean chapitre 4 bakomi ete
mutu nyonso oyo azali kotatola te Yesu oyo aye katikati na nzoto soki ozali kotatola ndenge wana te yo ozali mutu na Nzambe te. Yo ozali motelemeli Kristo. Pe Paul akokai koloba ete solo motelemeli Kristo akoya. Pe deja bazali ebele pe nsima na manso oyo ya mibale eye kobakisama. Kotalelaka kaka moboko wana oyo ezali ya malamu mingi. Yango ekomami na verset 7. Verset 7 ya Jean chapitre 2 yango ekomami na futur to na makambo ezali koya. Oyo nani akotatola te ke Yesu Kristo akoya na nzela na nzoto. Ye azali mutu na Nzambe te kasi azali antikriste. Yango ekomami na futur te, c'est-à-dire ekomami na ndenge te ekokokisama nsima ya makambo. Oyo nani azali kokoka kondima te ke Yesu Kristo oyo mobikisi moko oyo atambolaki na badisiple na ye na Betani pe nsima ya lisekwa na ye amemaki bango kuna toujours na mboka na Betani pe epai nini ye atandaki maboko na ye pe apambolaki bango na misu na bango bamoni ye vraiment komata amati na lola na nzoto na ye. Biblia etatoli ete kaka Yesu Kristo wana ndenge yango ekomami na mukanda ya Actes des Apôtres tana mikanda ya misala na bantoma na chapitre 1er na verset 11. Kaka Yesu Kristo wana lolenge amataki na nzoto na ye lolenge bango bamonaki amati na lola akozonga kaka ndenge wana. Bato oyo nyonso tu bazali koloba ete Yesu Kristo asayaki lokola moyibi na butu, bango moko nde bazali bamiyibi. Bango nde bayibi oyo ezali solo. Bayibi solo ya liloba na Nzambe. Pe bazali kotatola makambo na lukuta oyo ewuti epai na Nzambe te. Ebongi na biso tokoka kozongela liloba na Nzambe. Et ceux qui ont côté na mukanda ya Yohan na 2 Jean 9 pe bazali kotato la ba oyo nyonso bazali kotato la te ke Yesu azalaki ayaki na nzoto ete akoya lolenge ya ayaki na nzoto akozonga lolenge ya ayaki na nzoto bato ya ndenge wana Biblia lobi kopese même botete. Biblia lobeto oza même na droit ya koloba na ye bonjour te to salite. Oyo bazali kondima te ke Yesu Kristo ye akoya na ndolenge na nzoto ya mataki nango. Tokuka ko répéter yango lisusu. Nzambe na tango na ye a utilizaki prophète na ye te na bamba promesse na ye te ponete liboso ba promesse na ye ekokisama ete liboso ye aya akokisa bilaka na ye to liboso ya mokambo baju mikolo ya pasi ekoka ya lobi ete ngai na kotindela bino Eli mosakoli pe yango ekokisami na tango na biso. Nzambe atindi mosakoli kasi mutu wana azali un réformateur te aza théologien te mutu atangi Nzambe te kasi Nzambe atindi un prophète to mosakoli pe tozali ko remercier kolo na biso na tina na yango. Soki totaleli masanga oyo ya kobondela ndeko wana azalaki kosala ezala kuna na Europe to na États-Unis, ngai moko ndeko Frank na vivre makambo oyo elekelinga na mutu, c'est-à-dire na vivre ba surnaturel tango ndeko wana azalaki koteya pe nazali koyebisa bino ete
sasa hivi pe komi tango na nzambe ebongi na biso tokoka kozongela iloba na nzambe poni ete makambo nyonso tu elekaki na tango na ndeko na biso wana biso pe tomona yango. Nazali koyebisa bino ete tozali kozongela te na malakisio ya bato lokola Polycarpe to Augusta to oyo Arius alobaki bato wana to te ba concile koyokanaka na bato boyokanaki na bato ndenge salamaki na Rome kuna na Sicile. Tozali kozongela bato biloko wana te ebongi na biso tozongela mateya ya ebandeli oyo epesamaki na Jerusalem oyo nzambe ye moko apesaki comme liloba ya ebandeli oyo ebimisamaki na pema ya molimo na ye poni ete bantoma nyonso mpe baprofete nyonso ya nzambe soki tozwi Pierre mpe batoma nyonso bazalaki zingazinga na ye bango bapemamaki na nzela ya molimo. Mpe biso tondimi ete Biblia yango ezali vraiment liloba na bule na nzambe ezali le seul document to mukanda oyo tokoki kosimba na biso maboko na biso na nzela na yango nzambe asali alliance na to boyokani na biso mpe ya kokaki koloba ete oyo ezali boyokani ya sika na nzela na makila na ngai biso tozali lingomba ya boyokani na ya sika lingomba na nzambe na bomoi oyo ezali likonzi mpe oyo etelemeli oyo etali verite na nzambe ebongi na biso tokoka kobima na oyo nyonso tu ezali malakisi na nzambe te tadi babengi yango religion tobima na mangomba nyonso na bakommunauté chrétienne nyonso tobima na kati ya confusion na badésordre nyonso tozongela nzambe ya solo tozongela liloba na nzambe na dine te tokoka komona bilaka oyo nzambe apesi biso apromettre biso tokoka komona nguya na ye kokita lokola ekomami na Isaïe chapitre 2 mpe wana azali kozongela yango lisusu bandeko mibali mpe basi liloba na nzambe yango euti na Rome te yango euti na Damas te to euti na esika songolo moko te yango mpe euti na Mek te to na Yatrine te to na Medine te non kasi liloba na nzambe na solo ebandaki na ville na Jérusalem una epai nini malakisi eutaki na ngomba na Siona esasa ipi ezali tango na nzambe mena tokomi na tango na suka lingomba na Yesu Kristo ekoka kozala ndenge ezalaki na ebandi lokola nzambe apesaki promesse na bana Israël ke lingomba na nzambe pe nazali koloba ngo na avec insistance ndenge nzambe apesaki promesse na tango boyei na ye ya mibale atindaki Jean-Baptiste mpe nzambe atindi ndeko na biso Branham yazalaki na manda to botindami directement na liloba kouta epai na nzambe liloba oyo na ebandeli oyo ebimi na liloba na monoko na nzambe ye moko maloba oyo nzambe ye moko asengaki ete ye akoka koteya na mangomba nyonso bato bakoki kodeside na bango ndenge balingi mais kati na lingomba na nzambe véritable l'église na nzambe ezali kaka nzambe ye moko nde azwaka décision mpe ye nde azali kolakisa biso makambo nyonso lokola yango ekomami na Ephésiens chapitre 4 ye nde nzambe aétablir na kati na lingomba wana kasi na mangomba mosusu te na bibongiseli ya bato te kasi na lingomba na ye parce que eza na lingomba oyo ekomami na e ya moke mpe eza na lingomba oyo ekomami na oyo
ezali ya munene wana ezali lingomba oyo nzambe ye moko atikaki na mokili oyo pe na kati ya lingomba wana nzambe atie apesi misala to babenga ba ministère na tina ete basanto bakoka kobonga pe mosantu azalaka moto ya kufa te jamais soki okufi okomi mosantu te lobi bakwa ko déclarer na bato ebembo ekomi mosantu te kasi oyo andimi biblia azana na bomoi na ndenge na solo bango babengi bango baponami o bazwi ngolu ko ute pai na nzambe bango nde babengani basantu kola lobi ete nazali komibulisa ngai moko pe na tina ete bino pe bobulisama tokoka kopesa nzambe merci mpona ngolu monene oyo apesi biso tokoka koyeba makambo nini ezali koya na ntango na suka tomoni ete 2020 tokoka lisu kovoyage te na ntina malandi oyo bapandemi oyo pe tozali kotalaka na ndenge tozalaki kosala bareunion na biso kala epesi biso nyonso tu mawa tolaki na bareunion ebele bato bazali kouta bamboka ebele tozalaki kokutana chaque année mapamboli minene ezalaki kokokisama ezalaki na bato bazali kouta na ba plus de 23 langue ya ndenge minoko ya ndenge na ndenge batei ya ndenge na ndenge tozalaki kokutana pe misu bazalaki kotraduire ntango nazali koteya na mokili mobimba mpona ete bato bakoka kososola pe mateya yango epesamaki na bamillion na baekulukututu ya bato osango na suka oyo mais tozali aussi reconnaissant mpona ete malgré se yango na nzela ya internet eloba ezali koteyama reconnaissant lisusu mpona ane oyo 2021 nazali koyebisa bandeko nyonso oyo ya basi mpe kopesa bayango conseil bokoka kotanga mokanda ya Lévitique chapitre 25 yango etalami mpona mokolo munene oyo ya mboka na etangami mpona mokolo ya mboka na mulule na banda na Israel babengi yango ezali mokolo ya boyokani mokolo oyo mutu na mutu akokaki kosepela mokolo oyo ba trompette ebungaki ebetama mpona koprepare koloba ete mutu nyonso to akomi libre baoyo nyonso bazalaki bakangami to baesclave baoyo nyonso basalaki mabe bango nyonso tu bazwaki liberté na bango tika ete ane oyo 2021 ezala mpe mpona biso ane moko ya jubile ezala mbula moko ya esengo ezala mbula moko oyo tose réconcilier na nzambe ezala mbula oyo lokola bambula misusu te oyo tozalaki kolela kasi toza na mbula oyo tozali na kozela moko makasi ete nzambe akoka kosopa mbula na ye ya liboso pe mbula na ye na suka tozala na motema molai pe towumela na elikia lokola ekomami na Luc chapitre 4 na verset 18 wana Yesu Kristo azalaki kotanga liloba na lisakoli na Esaïe 21 ya lobaki mokolo oyo ya elaka yango etatolami bandeko balingami mibali mpe basi kolo ya kokisaki oyo ezali lisiko na biso pe na ntina na yango ye atanke mobali na libala akoya mpona kozwa mwasi na ye oyo azali na se o mwasi oyo to lingomba na ye ezali kozela ye pe biso tozali kobika na ntango wana
bongi na biso ete tobima na manso mpe tozala prêt kose préparer tozali kozongela yango lisusu sasa yipi ngai ndeko Frank Edouard Frank nakomi âgé de 87 ans bientôt nazokokisa 88 ans mais nazali toujours na nzoto malamu na année eleki 2020 naza ko remercier Nzambe ata mokolo moko te nakendaki komona médecin nazali kaka mpaka nalembi nakomi nzoto na ngai elembi mais Nzambe azwa lokumu liloba oyo apesi biso ezali liloba na nguya mpe liloba wana na kati na yango nguya ezali bobomba yango malamu na mitema na bino na makanisi na bino oyo ezali tango na Nzambe oyo ezali tango Nzambe akovisite biso tokomi tango na suka ye atindaki mosakoli na ye William Branham oyo ye moko atindaki kokokana na bilaka na message na suka liboso ete Yesu Kristo aya soki totali na 1967 Nzambe ye azwaki mombo mosali na ye to ndeko na biso atikaki mokili kasi depuis 1965 Nzambe atikaki biso te message wana eteyami na mokili mobimba pe mokili mobimba eyoki sango wana tozali kopesa Nzambe merci mpona bandeko nyonso bazali katikati na mosala to bazali koteya liloba na Nzambe tozali kopesa Nzambe merci mpona bafrère nyonso mpe apambola bango baoyo bazali kotraduire na minoko misusu mateya oyo mpona ete bato bakoka kososola yango mpe bazwa décision mpe ezali koleka na baémission bango bazali kotatola yango bisika nyonso tika ete Nzambe apambola bino nyonso ete ngolu na Nzambe elanda na bino na année 2021 ezala année moko ya esengo babengi yango année ya jubilé année oyo etondami na mapamboli eke biso nyonso tokoka kosala expérience to lobiko na oyo etali bosikolami na biso tosala ba expérience nyonso oyo Nzambe apromettre biso kasi bongi na biso tozala toujours prêt mpona toyebi te ntango nini nkolo akobeta mongongo na ye na suka mpe ye akokita kouta na likolo mpe tokoyoka mongongo na archange yango ekotatolama batrompete yango ekobetama mpona bokei na biso tika ete bopambolama koutaka na lipamboli kouta na nkolo na biso na Nzambe na biso na nguya nyonso na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo amen.